Heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre sur www.botestv.com avec votre émission Botes Music. Botes Music est une émission qui vous fait découvrir nos artistes congolais d'ici et d'ailleurs, ainsi que leurs œuvres. Neto moni bongo atoza na molokai, eskani papa wemba kola, eskani ni papa wemba sala vie na ye, pe mingi papa wemba linga ki molokai mingi donc on te kolobela makambo etali événement na ye. Donc événement Oyo, et ça déjà deuxième année, bana molokai va organiser pour rendre hommage na papa Wemba. Nangana Binoto Landa. Comme annoncé, nous sommes bel et bien au village Molokai. À Weskani Tosomona, grand événement Oyo na rendre honneur et hommage na papa Wemba. Et ça que s'est passé. Talakaka, Nebinomo Bosako Mona, nos chers internautes. Nous sommes bel et bien au village Molokai. Donc bana Molokai va tellement papa Wemba que balimba rendre hommage na ba façon nyoso. Il y a nos artistes qui ont déjà eu à prester. Donc, hommage à Papa Wemba, et ça vraiment pour se rendre comme il se doit. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous assister parce que ils ont honneur pour Nabiso, Congolais. Donc, Papa Wemba, Asaki, artiste comme Néné, connu de tous, connu par tout le monde. Donc, il y a un peu de gens qui sont là. On va un peu chercher d'échanger avec certaines personnes pour savoir. Papa Wemba pona bango azalaki nani honneur nini oyo penza bango bakoki pe mingi ko rendre na papa Wemba oyo asa mutu munene na mboka na biso quoi. Botala kaka ambiance eza awa ambiance eza tellement makasi. Il y a plein de gens qui sont venus rendre hommage à Papa Wemba de gauche à droite de partout. Il y a de la musique qui se joue là-bas derrière donc Papa Wemba est vraiment un grand artiste, il était un grand artiste connu de tous. Bisogno sauté qu'on rendre hommage tout le monde batebele basa awa. Bonjour, on sent des gros bali. Ah bah, il y a certaines personnes qui sont un peu timides qui ne veulent pas parler mais tout le monde a qu'on rendre hommage à Papa Wemba, on sent des gros. Papa Wemba ça qui nani pona yo, tu es un artiste musicien munene na mboka mais pona yo Papa Wemba ça qui nani. Artiste monene oyo asepelisa bana matonge ti lelo ti ndenge akufaki tozala toujours na susi na ye yango lelo vraiment susi wana nde etikala ondire esengo kati na biso na mabela matonge tomonio awa ozamona matonge epo matonge vraiment eza village Molokai village ya Papa Wemba bisika Papa Wemba koni na couleur madiankoko esengo mingi eza mpona bino beaucoup plus mpona Molokai ba honorer pe bino gouvernement congolais honorer bino on a Molokai yebisa biso un peu bosu yango ndenge nini ko sala événement munene on a honneur à Papa Wemba bon to sepelika na bukumex na biso kadima ndenge permettre ba sepelisa bana matonge biso pe en tout cas to sepeli na makasi toza na esengo makasi tolingi te sila to continuer na ngwa ta 2 mois 3 mois. Ah bon, mais... toujours D'accord, papa, merci beaucoup. Comme nous le voyons toujours, il y a plein de gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus de partout. Donc, ça tellement ébélé, tout le monde, maman, jeune, papa, te belé, ça pour na honorer Papa Wemba quoi. Donc, Papa Wemba c'est un artiste mounene, moutou nyon, c'est ça de son mieux pour honorer la manière naïe. Papa Wemba, artiste congolais monene, donc Mokota Kokaina, c'est tout le monde qui est venu le rendre des hommages. Donc Papa Wemba c'est vraiment un grand artiste congolais. Bonsoir maman, ça va? Tout le monde bino a un événement au monene au gouvernement congolais organisé pour nous rendre hommage à Papa Wemba. Papa Yebisa biso un peu Bonjour à ndenge nini tant boyoka kinda nous tous d'abord parce que c'est la deuxième année hein que événement est alors organisé. Na premier événement Zalaki papa. Parce que c'est mon vieux. C'est votre vieux. Oyebani na kaka na Molokai to kana Rolande na télévision. Non, papa en tout cas Nena Ebiso c'est mon vieux. Babetaka tout d'abord na grand frère nangai Tedi Sukami na Saiko. Na époque oyo bazaki bango nyonso na Saiko langalanga. Na eba kenga Saiko na muke. Babenge Jules Presley. Donc Viona aza idole nangai. Donc Viona nangai pensa même na famille ndenge nazalaka la marque nanga nazalaka banini boye. En tout cas nandaka Viona. Ozomona. Donc si on a là on filé pantalon na ndaku banini boye betu na idéologie fille. Ah oui, atalaka wana zaki les vieux sa père et Koumani. Inyo kwa tembe soka telemi otobi o mobali angui
Ah papa, oui, ma chérie est partie. Vraiment, on a combat si quand on a les lobby comme on dit. Mais les grands mayas, si eux bien côté. Na bien on a bien l'union kwa tembe et Koumani. Biso de les grands mayas. Na nini? Les grands mayas, les vieux Jules Presley. On a l'époque, parce que c'est comme nous on a botamité. Voilà tout là, ba camarade na ba Jossard, ba reso Jules Presley. Mais ngata na ba vieux beaucoup de na Koli, les grands mayas, un cours. Donc biso to Koli na ba idéologie moi mukie, tant on a filé mbatina qui est fête, là qui est concert na boule la vie. Vous entendez? Na so ba ko marier forme na ngai. Na so ba ko yeba ko sala boye tout pour la fille. On na ko marcher ba mon ngai te. Vous entendez? Ndé na ebela ki vie ezabo. Dans l'union kwa tembe. Vraiment bon. Taka wana za o ba benga de génération en génération te to koutier a sali biso to za bo to za lelo donc ko la ba Bob na biso na kati ya ba mboka oya ba Bob Marlin na kati ya RDC. Normalement. En tout cas, Moutako Sayote, pour dire vrai. Moko Azate. Moko Azate, papa, net la musique na biso alelo. Natanga ba combo. Kotanga note papa. Moko Azate. Ozonda. Moko Azate. Bon, papa, biso biso un peu. Attends na ba o ba bandi lelo papa. Attends moko bimite papa, attends moi moko kaka na ba o ba bimi lelo. Non, Moko Azate. Papa yo longoli bango nyonso boye base bele baolanda biso ata yo moko. Nde na koyebisa yo nga na ndenge na ngai Moko Azate. Na nini? Na voix, na kolata, énumérer un peu. Omoni ba vieux wana basali musique na bango na ndenge mbongo te. Ba vieux wana basali musique na bango na ndenge ya ko garder tout d'abord art na ye. Yo mona loba 100% star. Ayemba bêtise te na nzembo po asala succès. Ayemba pona ko luka mbongo bani bote. Donc vieux na no sala carrière na ye ya makila. Ndelo to mona po sala succès fo yemba bêtise mais papa yemba ne bêtise. Maman non. Wa kulongola ngo. Ngala betango sete lelo même na TV ba yo kangai. Vieux wana yo zo sillonné hein. Baoye bisayo. Vieux wana omoni eloko makila Vieux wana pe assemblage azali artiste confirmé. Normalement. On comprend? Musique eloko musique business ambongo. Mais vieux wana non, vieux wana oyebike. Non, je sais pas. Na manqué même amour na ko loba. Vraiment papa, moi ta moi nzembo moko na répertoire mo papa we ma album ne nyonso sala. Moi nzembo moko e marka yo. Moni ngai penza koyemba ba voix bani koyemba mais na ebité. Mais na ndenge ya bien vie biloko sala biso e markanga na mutema. Ba maman. Osomona yo sa maman. Oui normalement. Omoni mutu azoko pesa azo la kisaki maman. Après son nom na ba maman na ba nzembo. Normalement c'est ça. Ozolanda. Donc ozomona mère, obilo muso la fandi boina ta biloko viana yemba. Pas de bêtises hein. Pas de bêtises comme je l'ai dit tout à l'heure. Papa ma yemba na bêtise te pas ça la buzz. C'est ça normalement. Donc na sepeli. Attends moi je titre ba nzembo papa. Maman, c'est là pardon. Au moment où ça la mieux. Et là que ça la mieux. On a ebisa yo. Mise mo basé le loko. Jaja. Bon, tu éviter hein, on a rendé maman ko ya. La nanan. Oui papa. Tu as ta 10 ans près. Mise mo basé le loko. Parce que tout le monde a banda papa na kufi. Biloko elanda. Et salam. Ba kufa bakenda. Pe ya mikolo na ye. Ozola nanga na ebisa yo. Si na olanda papa. Soki mokile yo kanga makam na loba. Nakopesa même numéro na ngai. Oyi ba checker nga doko. Ah mort. Donc vieux nazali oyo kaka de génération à génération. Donc biso batu oyo to bandi banda ba 69 ti le to ke na bino baleke ya biso. Papa mtasali biso. Vous comprenez? Oyo ba baka génération à génération. Viens na sa icône.
Icône la musique congolaise, c'est Papa Wemba. Normalement, c'est beaucoup. Parce que tous les gens qui ont vu ba calé Dieu, ba ni bobo. Mais eloko o vu ozo sala oyo ti lelo. O ba zoko sala yé. Au moins la couleur est tondi. Maman, na ebité. Ngalo ba na mingi te, yo mteko zonga na table na fandi awa. Ya mo na ebisa yo. Na ndenge masolo ezokende. En tout cas, c'est Peli Mingi. Merci beaucoup, papa. Papa Yves. Toi, okay. Marcelanda ya Foura, il y a www.botestv.com. Merci beaucoup, papa. Merci. Dans ma pambola, le big manager Adam Panzu. Merci. Papa, il y a Botestv à Zolanda. Donc, merci beaucoup, papa. Je l'ai lu en fort. Moto nyonso ko to moni ba maman, ba lobi moi mingi, maman elle est là loba. Na mosika maman ne rotesa makelele ngapela loba, ngape boye maman. Maman PC là moi mouké na micro à www.botestv.com bazolanda biso partout dans le monde parce que www.botestv c'est un site différent, c'est suivi partout dans le monde. Donc le big manager Adam Panzu moi na Congo fu America. Papa est Botest. ACP la maman tout le monde na moloka yebisa biso un peu. Oye ko sa linya. Ah ouais, bon, bonsoir d'abord à tous. Bonsoir. Ah toyenan ko fêter deuxième anniversaire à Papa Wemba. Et so les cas bien. Bon, et là, quand basali, ministre mon nom basala monté. Bon, oh, ils ont seulement, tu es bien, tu as assisté au sein de ma place unique, aza unique. Ah, Papa Wemba, maman ton moni, Papa Wemba honora biso ba maman surtout. Jeune que je suis juste une maman. Hein? Papa Wemba honora biso quoi. Moi nzembo wana ya muki on est maman et ça quand on tango yo karango. Et ça rend bien. Kimbela biso mom ke ba na bi pento mbate na omeka. Lelo na kanisio mingi mama. Au jour anniversaire nanga komi pene. Ba invité ba kolia ba komela masanga. Yo kutu artisan ngo zalité. Et pas yo zali soko kutani na occasion. Ah, merci maman et marqué ça linga bien déjà pour on est déjà parti munene kutu nzembo na CP na lele en fort. Tu es suivi partout dans le monde donc Botestv est vraiment suivi partout dans le monde. Bon, na musika bandirolo bana mikila poto ba sortir mo mbote. Taka biso ba matonge ba kulwa oshwe na pesa bandengo ba na poto Marie Claire Kane mbote tanti nanga la blante mes baboun Bambote, Balanga, Akuda, Karen Akuda, Merdibitou, Samira, Tikoza, Chiela, Vanessa, Babunyawa, dans la couloir, dans Namabe. Et quand c'est Baradi, toujours à l'épreuve, là, toi, somme. Aussi, Sangoé. Ba mekate, ba moka ba suka musika. Mais bazala bien ba ya pabe tata ba moi des chansons et ça moi bien hein pour ça wana libanga molili ya bawana baza banani prochainement libanga molili yemo ka yebi ta aise ke zuiye ba voisin muzuri yango mabe Romeo biso momoni ka ambiance ele kana molokai ya mingi to lobeza te mingi lobeza te donc bana molokai ba so rendre hommage à papa comme il se doit donc Marcelin des frères habite na lobanini hein. Tout le monde y en a, ba papa, ba maman, Mikolo, ba jeune, c'est tout le monde. Notre union, ça vient rendre hommage à Papa Wemba. Donc, je vois ici. Bonsoir. Bonsoir, Yaya. Ah ouais, jeune que tu es. Swago wap, elengo wap. Je veux rendre hommage à Papa Wemba. Maman, juste un petit mot pour la Papa Wemba. Eh, voilà ça. Donc, na bi koute so la ko ba na kombone na suka na okataka papa. Donc taka papa ngamona matonge ya makasi ya tongo. Oui, mama matonge ya tongo. Donc na ole la ka papa yebi kande zala, to le la papa. Moi nzembo Papa Wemba, pamba nzembo ni ezebele. Po biso pe to le lene na loyembo, po zaki artiste et musicien. Eh, papa pele ki telme bele msuku na yemba ngo yemba ngote. Na yemba nzembo nini? Na nzembo mo ya papa la lingaka. Nzembo na bosani yango na bosani yango. Mais problème ezate déjà lobby da nyonso da mingi c'est na koloba pona papa. Wana za papa, mama Amazon Hollanda. Ayebi ke wana za papa na biso. Bongo te. Bongo wana za papa. Donc papa na koka te na ndima na ngate. Donc na vandi be na mo ka lokwa. Kala mi te papa okota boy. Ah na leli. Na bongo. Na yebi ku te ke do makamso ku na yebi ku te liwa ekozala pour la papa. Jamais papa kufa.
Boni moto te la vie ezali libonza. Nasali yo nini tika komilela lelaka. Talanga yo moto la lingaka yo na ye bolingo nanga Naleli ayo bominga pardon papa Wemba papa mokena tongo. Papa ça so pour ani papa. Oleli si biso papa j'ai des larmes aux yeux tel que je suis là. Mais bon honneur na auto tika tete aussi sango. Neka to moni a toza bongo et pas ya mère Frenchen Adolo. Maman Adolo, betile biso un peu lisolo ya papa Wemba maman. Toyebi yo na mabanga et pas ekumani linyoko tembe toyoka yo maman. Betile biso lisolo ya papa Wemba ça ki nani pona yo maman. Alors grand frère nangai. Donc on a connu la misuna et petite sœur nangai. Les qui n'a mis mes camarades nangai. Bon, et on a Makamune legi très bien, tout cela qui met ses alas. Bon, tous les gens musulmans n'ont pas opposé et le gonaï pour mettre remercier l'État. Ma conciliation son merci. Nous avons béni. Amen maman. Et puis biso un peu papa Wemba. Deuxième année déjà en Ngoyo. Couleur badianko que zo rendre toujours hommage et ça accordé ni tango mona rabado mata sur le podium ko yema banze monnaie et ça accordé ni. Et ça on a passé là même que Redia et biango, Chosara et biango mais nzambe ka battre les places azali. Merci beaucoup papa Wemba zaki mutoto linga ki mingi biso nyonso maman. Moi un mot pour les enfants, pour maman Amazon, pour tous ceux qui nous suivent un peu de partout. Maman Amazon, on a la botte à moi, la vista comme maman Amazon. Donc, pas si on est en les appels en gagne. Mambote, la bata poto nous sauter à la Paris, Suisse, Hollande, Londres, Bruxelles, la budget belé, États-Unis, même en Afrique. Vraiment, French, elle vous aime bien. Merci beaucoup, wana maman Adolo, autrement appelée Frenchen. Nous mourons boyoka qui aura une maman banga papa ma yemba le roi lika. Mais aroti kabiso boyete poto zana e katina makila. Donc on met ma western, on met ma yoji au moni papa. Donc papa ma zana kasa makila. Pour ça non jamais papa. Ici qu'on s'allie peace and love, donc on t'aime énormément. On ne t'oubliera jamais papa Wemba. Bala matonge balela ko chaque jour. Donc là je vois le big manager d'Opan, tout le monde à Congo Fuma America, Elliot Lumbo, na USA, Bambo Tebele na Bino, donc Mingi Koutoro Lobezate, Tojo Dikwiza, Bambo Tenabino Bele Bisika Bozo Landanga, Lyonne, maman vieux Lyonne, Bambo Tebele na yo papa, Bambo Tebele, les soupes, merci Mingi, na papa Lutumba Simaro. Merci mille la partie seigneur surtout millénaire. Oh bazo tika te pour rendre hommage à papa Wemba. Papa Lutumba Simaro c'est un grand, c'est un aîné. Et ça parce que mon aîné qui n'est qu'un très tôt. Donc mille relobezate, je salue mon grand frère Mike Barouti. Yo mo bisiko zali, il y a de gros bisous à toi à Paris. Là je vois mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines. Donc badno so baza kuna libana mboka bolandanga. Marcelin Defra vous aime énormément. Nous avons un Bino Botes TV, www.botestv.com, un site différent. Hey, il y a des bazouas, puis maman la ranzambe Botes TV, Botes TV ali kambu. Hey, papa m'a dit qu'on t'aime, à te cacoler là yo. Simplicité, moi ni mais honneur et belé. Roméo bis talakaka, ah tout ça sapeur mnen amboko. Hey. Na lelio mabende ko nanga Roméo bis zolanga non ndeko de la tête aux pieds banyo so ba Hollande ba mona ah non hein bete ya pese la non lisolo non oh oyo la papa mana tenu ni oh comment non ni bon omoni loko la ba Chris ba la kayezwa yenga mandala la soko ndenge nini wana siko biso bala moloka to la pepe kana lamba yo di ne lamba donc omoni le 24 avril et comme le rôle là le 1er janvier, le bonne année, le rôle la journée de la femme, le 8 mars, donc le 24, est-ce que et on jour à l'encours. Donc on fait tout le gars boy. C'est la note ni obeti o comme on nini pour Roméo bis ça zolingo de la tête aux pieds. Oda Marco Gunti. Marco Gunti. Oda Fujiwara. Donc na otambola tellement trop.
ngapa leli biloko fort kumani linyo kwa tema lela mina na comme on na kangite pour donner makasi mi Fujiwara oh be ba ebe ola takane ba ebi comme na ponga pena na innocent comme makasi oh da innocent ngana bi na Versace ba Gucci ba Yamamoto on wana ndesiko yoga omake ba kufa na bango mais 2 ans après meta donc via la leader donc rien à dire na muzukudu oyo kudu a vivant via les gars succès vous avez après 2 ans wana nanyo ko sabwe te tout en bas même so ba vivant et ça la faux donc via les gars bango yekala na succès donc tant na leli les gars ba vivant na succès donc rien à dire mais à suivre papa maleki ba emisu baza na bomo papa maleki bona succès dans lo bananga te tomoni pe sous sa ferme non papa masala on me belé à trop et beaucoup et tant que non ça on me belé faut les la ba reçoit wapi état général Japon de Matonge vraiment Japon de Matonge yeyo yana dit ya koloba belé wa mtu et Matonge ata ba lati trop basali boye baka pamba trop poso yangu Léopard Japon, Léopard basala masa mais keba na 15 mamba forme na nyakos neko na ye forme makasi ezali leki na ye forme ezali ya sangu tute papa malinga ba shege chance eloko pamba boke so mo chanson ana be ba olanda partout le monde ba yoka shege chance eloko pamba shege chance eloko pamba kote bisa bango forme ezamba ko nango ezato saka osaka pilipili matungulu ozo makolata teka makamuna yo biso to bena amoureux mamba bilamba eteka roi mu Japon océan Japon les matonge na expliquer bango que non forme ezamba ko nango be bateka kanguba boteka nguba be be kama forme basa forme mais ça bongo trop de bana mike oza porter salama no porter forme ezaba ko nango tomoni awa mademoiselle pese la po era na quatre papa omoni papa wemba wana azaka ye moko banda mokili banda ti ezoke na kufa papa wemba azaka ye moko makamba boye ezala te ka ye moko papa azali se ye moko bayemba ye tosola mama bilamba tosola mama bilamba na ceinture bandeko na ngai ke ba vila mazali mamrolata te wa Japon de Matonge que va la finale basé au moins ma forme il faut bien saper boga amutu comprendre moi nga sali ma mobele ya sangu tu te kimile bien ngo gefi futile ipe ma mbo bilamba et okani comprendre forme eza oganga boete arithmétique. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Vous le voyez bien. Oh, il a surprise pour la paille. On a www.botestv.com. Tout ça, on a joli Moulouba. Oh, il a papa, on a sur scène. Ton papa, il a fait un na Côte d'Ivoire. Joli Moulouba. Bonsoir. Bonsoir, maman. Mango koto na yo bayaya. En gros koto. Eh, papa, ouais, manza, mais la clé à l'obani. Joli Moulouba, c'est la biso un peu. Ben, on partout dans le monde. Parce que www.botestv.com est un site différent et ça suivi partout dans le monde. Mais Joli Moulouba sur scène. Et ben qui ndengeni pour ceux qui ont ndengeni comme on papa. Héros munene le quoi papa ouais mako koya boye. Ba ya biso ya musique congolaise. Bete la biso un peu ta kindengeni. Mingi olobezate partout dans le monde entier boyebi ne papa mbatika biso na scène. To voyage kanaye. Toza banzambe te poto yeba kende to kende boto osonga biso moko vraiment esala biso pasi mingi nayebi te ndeni nakoloba naoki somo na couloir naoki somo en tout cas nasazandaki te donc nayebi te ekozalaka susu te likambo boye esaka etelemi esika moko so ezalaka kebanda kofetele papa wemba hommage oyo donc ezalaka kaka bien parce que eza dégâts couloir dégâts. Joli Moulouba azaki chanteuse ya papa wemba o azaki na scène nako ozanga place aboye te ntango vie nanga jamoul kanza la musinga lobi yo place wana oko ozanga te impossible faut kweya
yango nakoyaki Jojo Kandabi Muluba oko otikala te mata podium na sepelisi bato nayembaki esali bango plaisir à trop donc pasi mais esengo komona nde tofete bafoto eza par-ci par-là babanderole partout joli Muluba azali malgré na bandi carrière na nga mais pasi ya papa Wemba na motema toza bato oyebi pasi motema eza mosuni eza ebende te so okanisi ka pension wana ya le 24 avril obando yokaka pasi donc ozali nano na motema ozali kaka na esika ebetisaka ngoro liwa eponi moto te la vie ezali libonza metika kolela lela kara tala ngai awa moto nalingaka yo José Pro Fatissime première moto aleki oyo aza te de gas kusungana ne chapini plein de grâce Blaise Fashion Lomingo Pichu Bila Noble mon producteur Kelly Bila Jackie Lomingo Stéphane Bolipombo Théo Tipamba TH Krishna Kwangungu donc on est ensemble vraiment joli Muluba Azali donc plaisir à toi ça perd tellement batondi baleki tellement belé ba ko rendre hommage à papa Wemba na kokite hommage oyo Jamul Kanza au Brit bana bazali kaka bota bopanzi na nga quoi ouais merci beaucoup papa tomonio awe kolela papa Wemba ko rendre hommage papa betela un peu na micro ya Botes TV bon mingi on va vous descendre parce que nous on est full ya bato to fait citer mais to le papa comme atanga sur la radio de la carte ça motema et de la carte la choc so ça y a moko ba japonais oyo ya papa to lota mona papa to va voyage ba Angola voyage ba Brazzaville ba voyage ba partout par là oyo yoji yango singa kumbwa eza pasi ko posa so kala makolo yo mo so mona eza litaya mo so na timo ya muke na sapiaro ko na liboku ko ya donc la carte ya monde ya forme avant papa Wemba abana musique bilamba ezalaka mais ezalaka refesete ntango ye ya okota la carte ya makambo wana banyaka koso bapaka desa mais ntango ya okota fuli makambo nyonso banyaka koso yebani bamise belebele bayebana awapona so papa Wemba ndebe biso na nime micho nde toza boye tozolelaka papa Wemba la forme elamba nde yango tokundi papa Wemba na yango kitenzi so totika kuna nde tomoni awa te yango papa Wemba akufela yango oyo uti na mikili vite Arizona demolela papa Wemba to na otindeloka boko ya Gabana Dolce Gabbana Gabana ba nouvelle collection bana tu matonge bayebi Kongo mobima ba olando ba mona donc mingi olobeza te na biforme babotama nango l'amour est aveugle mais mabilamba avec la raté mais dans non la tournée c'est la bina fungola au mona penake la tenga milisusu naki matoni chéri fini kanga liputa yango yo bat boyo kaka obima na yo boye ozange tika olala ngamo na bando la kitondeni tolala wow chéri fini kanga liputa papa Wemba papa Wemba nyonso pona papa Wemba papa nyonso pona yo papa sepeli makambo il faut matonge il faut pera papa Wemba bana molokai atoza jogo tia biso ba milliards babi totika kosala mambo te pona yo papa Wemba merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de notre nouvelle page de Botes Music qui est à l'honneur de Papa Wemba. Papa Wemba, oyo artiste monene ya mboka na biso toyaki ko rendre hommage à un village molokai. Kande bozomona événement oyo eza tellement unique. esalema nanu te ya boye ezala te artiste musicien azala rendu hommage na bafaçon oyo ya boye tosika nyonso komona yango te ka papa Wemba toyebi te so na bato mosusu mpe kozalaka bon wana question mark toyebi te papa Wemba azalaki vraiment honoré une semaine na quelques jours car pour nous rendre hommage à mutu moko mpe bato bazoya il y a plein d'anges je ne sais comment dire déjà là je tiens à dire merci à mon manager là je vois mon manager le big manager Adam Panzou moi na Congo Fumu America moi na Fumu Kimbangu je remercie aussi mon coordonnateur Noël Tantou un périodiste Del Momento donc Bambo Tebele mon coordonnateur et de remerciements à toi je vois aussi toute l'équipe technique là je vois Roméo Bis Denis Bouene Ficho Tamboué Bambo Tebele Nayo ainsi que mes concerts et mes confrères la personne Bambo Tebele quant à moi Marcel Anderfoura je vous aime énormément donc Ningi Kuta Kolobezate rien que sur www.botestv.com
ne bakozwa bilenge ya boye. Beauté TV, un site différent. Beauté TV, un site différent. Beauté TV, un site différent, donc il n'y a rien à dire. Merci Mingi, à suivre.